Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, Voilà, Tindika Télévision, pas de panique, papi Kamwa Sinatan, Lambert Mende Nabino Yeyo, Soki na leki, na yebiki na yeko pese la masolo ya Fachi, na yebiki kote kona nga mwana tremblement déjà ebandi, et on a yebisa Rabino, pas de panique, bozo banganini. Ngana ya kofinga batute, na ya ko éclaircir batu, et puis ko pesa information, ndenge makambo ezalaka, ndenge makambo se dérouler na RDC Mobimba. À la une. Il y a information, il y a actualité dans Kinshasa. Restitution des biens de l'État. Mbadi mama mboke ningani. Na yebisa Kabino, même na camp il y a Kabila. Jadis, batu bazalaki na bonne foi, il y a qu'on travailler pour le développement, pour la évolution, il y a RDC. Mais c'était le système. Système est dans mon boulot, moi je suis bandé à système ezati. Voilà. Et les loyaux, changement il y a système, changement il y a pouvoir, changement il y a régime, changement il y a impérium. Maintenant c'est Fachi ou rien. Et voilà, certains ministres ont travaillé qui dans le sénateur Kabila. Bandi kolanda mena ligne ya sika, voilà métamorphose salami na ministre AI Emmanuel Ilunga Ngoyi na affaire foncière. Boyoki déjà Roger Ntingi, ancien président de l'Assemblée nationale provinciale, Assemblée provinciale voulais-je dire, azalaki aux arrêts selon l'information, tozalaki nango azalaki aux arrêts. Libéré, je pense, selon l'information dans Zalango, n'a pas quoi. Arrestation qui relative dans 4 ou 6 jeeps, il y a l'État, où il fallait restituer, mais attends, il y a un monsieur qui est à Congo. Et un bouton de signe qui bute qui bête, vous tout là, bimabil l'État. Mais tout cas, il y a l'État, un bouton de signe, vous tout là, kaka. Et ça m'a cambo. Il semble qu'il y a ici déjà 2 jeeps et Tikali 4. Il semble que lundi, il a promis qu'il a mis Tukawana et Gozonga dans l'État. Opération Zongisa Biloko ya l'État. En marche déjà. Comme la commission wana Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na yebisaki bino ya dans la kanaye Mukishi azo sala. Loko na kundamite eza pasi miracle sila. Donc miracle eza toujours n'attend parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Azako Sala. Boye makambo ezalakati na pays du peuple. Zongisa mutuka ya l'État. Zongisa bandako ya l'État. Son Excellence ministre Emmanuel Ilunga Ngoyi, selon certaines sources,
déjà akoti na guerre na bato na bango akala ya FCC surtout bango batambolaki mabe oyo bazwaki biloko ya l'État ekomi mais excellence qu'est-ce qui ne va pas obalukili biso tala ndenge bozalaka mais non état de droit ici ekoti makambo se échangé ministre asala nini kuna ezalaki système boyebi ndenge ezalelaki sikoyo système échangé sikoyo chaque ministre ebimisa bacompétence na yo lakisa biso de quoi vous êtes capable peut-être on repêche yo mbala moko ozongi na gouvernement ya sika so baloko bozalaki na bacompétence bozalaki na bonne foi ya kobongisa mboka mais régime ezalaki bien te obandaki kobomba yango mais le moment est venu oyo bozala na mwa temps oyo lakisa mayele na yo lakisa bokasi na yo okozala repêche chef de l'état kotala bino voilà oyo penaki na motema malamu mais régime etufaki ye allez vutuka vana mpamba utuka zonga wana voilà mais nayebisi bino ebandi kotoka déjà telefone ya l'état mutuka ya l'état ndako ya l'état concession ya l'état baterrain ya l'état yembadi mama banda kozongisa kende na affaire foncière yo moko avant que baya kuna o umufunge po umufunge komo limo déjà komi umukwata maja do avant ba ko kwata yo moko yaka kozongisa biloko na affaire foncière na malembe bino be ba détourner bino biloko oyebi ke ozaki na raison na yo ozana ba preuve ba papier na yo ezali Etienne Tshisekedi azongi zwa biloko na zo ba papier na ba preuve kende na ministère ya affaires foncières kende ko pesa ba document lakisa ba preuve ba ko bengisa mutu azwa biloko na yo azali général parce que mutu au-dessus de la loi azate azali colonel azali ministre au député ntangu ifweni on a assez dansé dans ces pays. À part frère Martin, nous allons continuer à danser. Malgré que censurer peut danser, et pas il y a Valentin Moubake. À censurer, c'est hier que vous société. On n'a pas besoin de danseurs dans ces pays. Donc on a besoin de valeur, on doit penser pour l'émergence du Congo, on doit penser pour le développement du Congo, pour l'organisation rationnelle du pays. Et pas aller danser dans la conférence partout dans les États-Unis, c'est fini à censurer. Commission de censure politique, Valentin Moubake. C'est fini la danse de CIE. C'est quoi ça? On a assez dansé dans ces pays. Mboka faut comme la valeur, Mboka faut changer l'image. Et voilà le défi du chef de l'État. On va réduire l'image du pays. La mère Mende. Nazaya Bino quoi. Voilà. Donc, Zongisa et Loko ya l'État. Ozali na biloko ba détourna yo, Osamba, Olemba, vous avez des preuves. Pour l'instant, nous avons un contact direct boyete, mais rien n'empêche de passer par un numéro affiché. Les numéros ya Tindika ya Yemoko Lambert Mende, et je verrai comment na Tinda yo na affaire sociale, affaire foncière, voulais-je dire, au Kenebalanda dossier na yo. O restituer biloko na yo o récupérer yango kitoko wapi mboke bonga katemboka yango bomoni donc ba ministre ya bien bazalaki na bango na FCC mais système olongo bimisa mutu yo olengo lakisa ke weye anakusalaka bien weye amufungaka bakukanga yo anakufunga yo lengo lakisa ke weye intelligence mingi vrai. Et si koyo ministre nous sala musala ndenge ezalaka mais nazo mona bastion makasi kozala météo zamba météo kuna mama bangolo nyonso ya régime oyo utoleka nde baza kuna zamba météo wana son excellence Emmanuel Ilunga est-ce que état de droit côté na zamba météo on a banda ko zana zama météo wana presque ba dignitaire ya régime oyo eleki est-ce que excellence Ilunga Ngoyi Emmanuel bastion météo camp météo
ekosimba to ekosimba te awa toyoki guerre se côté déjà bato ya FCC esika yo moko ozalaka na yo okomi non eza état de droit ezanga te régime changé faut peuple a bénéficier na biloko na ye l'état pe en tant que personne morale faut bénéficier na biloko na ye oyo bayiba ye donc personne morale abandi koréclamer voilà l'état akangi l'état nale kosamba na l'état voilà côté États-Unis parce que okita sikoyo hein donc kolongwa na ngana émission awa na okita mbangu to ozana ministre tout à l'heure na son excellence déjà masolo bantuta sur terrain lelo il semble que masolo ya terrain moko boiza quelque part ministre yemoko azo s'impliquer to ozala wana ensemble tindika on sa image na kalate na kolongwa na ngana okita kuna voilà pour le chef de l'État son excellence Félix Tshilombo Tshisekedi masolo pepele Simon Kimbangu azalaki ya solo prophète alobaki mundele akoma mutumuni akoma mundele eza proverbe ezaki prophétie voulais-je dire exactement que l'opposition s'est changé nani akoki kondima combien de présidents africains basalaka to bakutana ba Didier Reynders wana mais le lot Didier Reynders yemoko bani ko kene ko luka fachi na États-Unis bon moni niveau Etienne Tshisekedi wa Mulumba prophète alobaka na bango nini bino bako kengedila makambo Congo na fenêtre lu fete kengedila kibeni muna fenêtre muta kengedila Congo za kokende et voilà Reynders atala bi mama mwana Tshisekedi okuna na États-Unis kuna la moni richesse to ce qui Trump azozwa nyonso soki na kete atali peka ya soso ya Congo na kozwa te Reynders bakedi avion mbango na États-Unis yakuta na fachi mais son excellence ozotika nga Belgique ko disparaître sans Congo to kozala wapi kanisa pona biso atali peka ya soso ya Congo to vivre nango voilà nana ndimaki Rome c'est ba photo akala oh tani bayamaka Mobutu oh boye na boye on n'a pas besoin de ça Fachi akei kosenga audience te na Trump ba invité ba invité boye bi niveau na bango ake sur invitation mais ko négocier pour Congo ebonga pour Congo oyo koma kitoko na bino ba to finga ye matin midi soir azo ke ko bongisa mboka Fachi azangi mutuka te Fachi atambula makolo te Fachi alala nzala te Fachi na famille pauvreté alors que le Ghana intérêt na bisoti biso ba pauvre biso bana ba fonctionnaire biso bana ba fonctionnaire ndenge Zakaria baba so ba biso bana ba soda et nga be mona fonctionnaire de l'état père nga kufa atiki pas grand chose fonctionnaire à l'état mais on a besoin de développement on a pas besoin de bénéficier nango mais Fachi a continué même pouvoir lelo adam ala nzala te papa ne zala kinani boy baki Etienne Tshisekedi azala kinani premier docteur en droit na Congo bana statut na Congo azaka yimokoti combien de fois ministre est-ce que bana nzala ba poto ba États-Unis akenda kutana ba président avant azala président bayamba lokola homologue avant à la président mais de on a localiser pour l'intérêt à Congo ali bino bokelo non to déstabiliser Congo insurrection moi ko la terre ingouvernable mais besoin lokaler biso bana ba fonctionnaire to bongate on a assez souffert dans ces pays toi on a besoin mboko ebonga bana na biso ba vivre ta moi bien biso bana ba fonctionnaire to vivre bien té tu dois que classe na sachet ya kulungongo oya sachet ya sukali otie bakaye na kati na ba école primaire oya ba école officielle à l'état ba pemzu ban ezate ozofana na mabele omona kota sokoti et toboki couper pena donc kota sokoti et toboki donc bavar faut foutre à l'art bazaki na balar babetaka bango te po afuti na bavar
est-ce que bavard bafuta ezaka punition travail manuel ezaka fosa la musala oyena mwa fleur mwa nini mais comment gilar est-ce que makambo il faut continuer facha to ko bunda pomboke bonga bino insurrection ozala ingouvernable to bebisa mboka et pourtant vous étiez là vous avez na faire pour ça la pisoni chinzengo to oyo ko la pechiluba donc eloko te kadikiasa mais ça va balobi année oizali année ya RDC c'est-à-dire États-Unis d'Amérique andimi bakotia fati poids inga tura bato fungola masolo et FMI zozonga na masolo baleli fati mabe mais nazo comprendre te relation ya ambassadeur États-Unis na fati on dirait bata ba cousin ambassadeur ado sala nyoso déjà fati nga basa komi na ba niveau nyoso si je ne me trompe pas lelo faut kutana conseiller spécial en matière de sécurité, il y a Trump. Oh, Trump, il y a la sécurité. Il y a les creux, il y a les toys. Il y a les moi, je suis fâché ça mon Trump. Mais à quel n'est pour Trump? Trump a invité qui n'est été. Mais à côté de presque un staff nion sur Trump. Mais à mon avis, c'est comme si ambassadeur américain, il y a RDC, à mon avis, hein, attends-moi 3 minutes, même 1 minute, là, Trump va sur là avant Fachazo. N'a évité. Mais ce n'était pas prévu dans le programme chef de l'État. Et à quelqu'un qui sur l'invitation, sur la Trump, il m'a bien dit qu'il y a Sengaki, Trump, il y a un tapis rouge, il y a normalement, mais makambo a sali masolo a sololi et le qui n'a pas de tapis rouge. Mais dis donc, Congo est quoi makambo sus? On a une invitation normale, bah invité, mais ma contrat ma solo a sololi et le qui n'a pas de kenda ko solo lana ba président américain. Betu et baou différence yena. Je paraphrase mon aîné Zakari Babaswe. Beaucoup de différence. Dernièrement, au syndicat de couleur, on a déconné mouké. Alors, pas mouké. Mais il y a un attaqué ça en États-Unis. À côté d'un fati. Pour y avoir un anglais, n'a pas de problème. Mais quand il y a 6 mangola, Bambongo, pourquoi pas ça là-bas au dit qu'on a. À ça, les grands bungalows, on a loin, vous voyez bien, grand bungalow. Mais non, aux États-Unis. Tu veux qu'il paye, on a confirmé que tu veux qu'il paye que Charman, il est passé dans visa à les États-Unis. Eh, yo, Fananan, c'est quoi côté? C'est quoi bien c'est comme aux États-Unis. L'autre est là, frère Martin, il y a donc loué la salle. Bah université là, besoin maintenant d'invitation, tu vas étudier américain, bah bien non. Et dans la salle, la salle collège Boboto par exemple. Net na inikin, la salle les allées. Salle de congrès au loué mais quand on va te étudier inikin de ba invité même si étudiant va invité bon et là ba congrès après congrès ce qui débat après débat un temps makino bandi donc zenga luketo ba sansira ko mubaki ba benga ba lobi ba congolais ba do kufa na Afrique du Sud. C'est triste, na ebi ki ba pasi muteki misibiso donc luka moi eloko kolia ndenge ndeko muso asala ki vidéo na ye avec sandwich donc au président bengi sibiso na Congo na royate pour na lipa na wala na sa vidéo na la ki bloko na apesa la kana ngeza belé ezana na altar ba restaurant belé la ville ezana mais na kamwe kana aji na mukolo ndenge wana akela poto pour na lipa. En tout cas, mais ça passe. On a li pas. Mais ça va, c'est là on sait une vidéo, c'est là penza, na pas comment mutangote. À ça les vidéos na kata voiture do li pas. Na ya, na royate, bilo kwa boye. À ton âge, do yo kena na poto pour na li pas. C'est là vidéo na pena retour les oya. C'est quoi ya la mère mende hein? Il y a excellence. Donc comparer na yo ça qui na voiture wana izoya. Chef de l'État lobaki na bato bazonga te na esprit que non oza libre ya kaka mbala mo non alobaki ba bana ba problème ba banga aner ba tracasserie ba kwanga na aéroport le chef lobaki le moment est venu zonga na mboka alobite ke soko sala katika musala lokola Jean-Michel Lokyo asala kana yi
bango famille mobimba na papa na mama bakenda ko bazanda ko bakanga famille yango pe balingaka poto boyete Jean Michel Loki famille mobimba bakenda na bango poto mais bakozonga na bango te Loki abetaka na ye kayuna ya basala na ye bien otonga ndako na Kinshasa dengi mayar Montana awa zana banda batika na Kinshasa akini kuna otanga na ye mais akata bakchiki po facha no bibozonga non c'est-à-dire bato balingaka bazonga bango moko bakana problème ya inquiétude ko banga ya baki bozonga na bino bomwe na salaki vidéo mo na aéroport congolais moko ayaki otaki Londres aza combattant ye ba kombo kutelaki ya moya kota ezate mais akoti azongi Londres pepele c'est ça chef de l'état baki bangaka ba problème aner yaka na yo et ça te soko sala kana yo ya mais bani bana Afrique du Sud ko tala ndenge boza esalinga pasi mais bota quand même extrait ndenge na filmer ndenge bani ona biso ba sud africain ba tomboki balingi ba étranger te eza mawa mais tono bunda fachi azongisa mboka na rai po bato bazonga tolia na biso ba mapa wana neto dans Afrique du Sud avec la complicité ya Mike Luzoladio papa na monte tindika bango di Voilà, donc merci Mike Luzoladio. Tout ce qui est vers la fin de l'émission. Mais la web Sabino Fachi, ça va. Tout ça vous élayez. Certainement, il y aura vraiment un changement après son retour au pays. Gouvernement PNP qui a calamité et Kobima. Et cette fois-ci, tout le balisolo, il y a Jean-Marc Kabound déjà Lelo, Kolongalanga, on a des activités. C'est-à-dire qu'il y a son excellence, monsieur Emmanuel Ilunga. Et les après-midi, nous allons la matinée politique. Voilà, je crois que vous allez appeler en live. Pour que vous allez live. Il y a matinée politique, il y a peut-être matinée spéciale. Na pointe, il y a moko bar de mine, Mombonda Jekamine. 14e parlementaire, Jean-Marc Kabound à Kabound. Tozalawana. Si tout va bien, vous allez live Lelo. Donc vous avez un tindika Lelo, muke ozongi. Muke ozongi. Ils allaient rendre ngwana. Pour aller tindika TV. Nayoki makambo ezobeta mawa na Kinshasa boto benga bakanga Kabila Félix akanga Kabila bozoloba mais en réalité faut plainte ezalati soki Kabila asalaki yo mabe comme l'état de droit yaka na plainte na yo et boyaka na ba plainte ya régime oyo te boye pe na ba plainte ya ba régime akala po c'est la loi eza ba crime pe salamaka vous vous souvenez ya ba Yibu en tête la banque Terminator. Vous voyez bien les sous. Terminator, Baïbou. Parce que quand tu es dans la quartier na Boutou, ba Niva, na ba Pajero. Pajero na kisa sa wenge dans la so quand kana venir mwindo bokimi. Siko ezo na Boutou. Ba on ba komi ba opposant kunati. Chaque jour ko koma, chaque jour ko finga. Il faut pas kanga Kabila. Et bon yo Ibu. On a contre le terre. La loi c'est la loi. Il y a ça qui va crime naé, ou ça qui m'a bien naé.
loi ezali yaka na plainte na yo ofundi bakolandela mutu oyo ofundi état de droit ebandi mais terminator yo pe badossier mpe ezali voilà donc oyo eza RDC badossier ezali ebele c'est bien bon ya kolakisa moto mosapi mais tala mpe yo moko est-ce que se comporte bien na nation oyo babavire ezalaki te pour régime mpe ya Mobutu je vous dis mawa plein badossier kozonga donc loi ntango ezobanda awa état de droit ndenge ebandi awa nayebiki koraze bato ebele et les gagnants ekozalaka peuple congolais parce que le peuple gagne toujours babelge basengi biso pardon basengi biso donc Rwanda Burundi parce qu'à l'époque c'était Congo belge Congo belge et Rwanda Urundi bamindele nyonso babotaki na bandeko na biso baafricaine c'est-à-dire bacongolais barwandaise na baburundaise babandeki koyiba bana wana bamétis wana bazokende na bango na Belgique bamama na bango bayebaki te mais bakeki kuna bana yango mpe banyokoli bango bapesi bana mosuku banationalité te et voilà la Belgique aujourd'hui vient de demander pardon aux Congolais, aux Rwandais et aux Burundais. Est-ce que ça suffit? Pardon, il n'y a pas mal ici. Bon, on peut certainement, passez-moi les terres, on a violé par des Belges. Baboti banana pe na bolingo ezala ki te musaki na makasi. C'est na makasi. Malgré viol yango ezala ki lokola ya bata STT. Hein, ya ko pour est-ce que docteur Bokwenge pe a eu succès na réparateur ya Banyarkos. Mais balobi pe ye pa ko ba chômeur parce que chef de l'état do sala nyonso este wana pe ezala total eta Mokwenge musala esi la raté ici on réparer ce que Banyarkos ndé. Voilà. Est-ce que ekoki pardon wana ba belge ba sengi biso ou faut pas dédommager ma maman wana ba kena bana ba en complicité na église catholique ah Nzambe ba sango na biso na bisa no respect mais ba bavire pe trop ba viol c'est là donc gouvernement belge a donc coopéré na ba sango ba ngoni ba ngoleka na bana wana neti ba ke oye ko la soki latin soki ba ke ko kota ki mamelo na éviter gouvernement congolais koloba nini mais bon quand même image yango po bomona kiza seulement na lobby bolanda quand même déclaration et ba belge par rapport à l'événement avec la complicité toujours si je parle le même langage avec Mike Luzoladio papa na Omonte tindika bangodi. À l'époque coloniale, ajoutons que son pays devrait davantage s'engager pour combattre la discrimination, le racisme et la xénophobie. Les enfants, nés de couples mixtes dans les années 1940 et 1950, ont été enlevés de force à leur mère et emmenés en Belgique, où ils ont été accueillis, entre autres, par l'Église catholique. Plan fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Je souhaite aussi exprimer toute notre compassion envers les mamans africaines dont les enfants ont été arrachés. On estime qu'environ 20 000 enfants ont été touchés. La plupart des pères refusaient de reconnaître la paternité de leurs enfants. En mettant en place, dans l'Afrique coloniale belge, un système de ségrégation ciblé à l'encontre des métis et de leurs familles, l'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux. C'est pourquoi, au nom du gouvernement fédéral, je reconnais la ségrégation ciblée dont les métis ont été victimes sous l'administration coloniale congo-belge et du Rwanda-Urundi jusqu'en 1962 et suite à la décolonisation ainsi que la politique d'enlèvement forcé y afférente.
Certains enfants n'ont jamais reçu la nationalité belge et sont restés apatrides. Il y a 2 ans, l'Église catholique s'est excusée pour son rôle dans ce scandale. Voilà, merci. Et tindika, la mère mène na bino yeyo. Na yebsaki bino au fini fati na 12h, na 12h05 na leki na répliquer. Donc mikolo to na ba live. Na ko tata na gambela na sali live. Blague yati. So na benga Mike Luzola, de espace ezali pa na tindiki live. To ba défenseur. To pesa information, to défendre mon compte. Azana droit wana azala protéger surtout zali. Voilà. Tindika ya lelo ya siko esili po ya pokwa ezali après midi awa bokozwa matinée politique ya UDPS en live pour spécial toujours na tindika to kaboni kaka na nzoto siko mena molimo tozana bino ensemble na bo balingaka ngate bafingaka ngai na lela bino soki mwana nzambe bafingaki fachi ko to fingai e bo nga so bo finga ngakuti mwana fonctionnaire. Mais l'essentiel que nous avons fait, c'est la valeur du Congo, pour faire des informations au Boyébiti. Mais en tout cas, bilan déjà, il y a séjour du chef de l'État aux États-Unis positif. Et aussi, il y a palpé, il y a signé, mais il y a palpé aussi calamité. Merci, Dengi Mayar, Montana, Yenkaka Dengi, Yefimwana Di Sinkatwe, Jean-Michel Lokio. Isabelle Moulolo, la Belgique. La Moussouba Zoya, le bifoto remplacé Dengi Mayal. Le problème, c'est la famille. Ils ont mabangati, ils ont remerciement, ils ont mabangati. Ils ont bateau basaliming, ils ont pananga, ils ont pris sarabango, ils ont merci. Moujima et Kalamingite, je me prépare à conséquence. Bakisa moi le vimba. Billet comme matamuke, aller dans les coquités, donc retour dans les monalités. Donc billet comme matamuke, on a informé déjà. Donc ce que vimbi si moi muke. Na okene Mujima inazongi na kiki kwiti na yena l'accès bino comment 100 jours de chef et là pour évoluer. Merci et à tout de suite.